have we done? Cuisine Yannick TV Ndema. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Koku Telabino partout, besoin, mi boko tato solo là. Avant qu'on bande émission na biso topé saka merci na Seigneur bara mama kolala kolam kaiza bitite zaka ngolu ya nzambe tomoni mukolo lelo. Ba vrai ba abonné na nga ba coucou, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais bien par la grâce de Dieu. Kolala kolam kangolu nde siongolu nde makambu bara mama. Boko ta bolanda émission ni na mebele bino na mpokwa na lelo na moya lelo na ngonga na lelo partout bozwami. Bana maman, j'espère bomoni miniature wana très bien. Miniature wana eza bato théâtre na biso o ba uti ko jouer na destin croisé na film na biso pas style abisalo ba o ba jouer na SB en tout cas ba pesi makambo azwi pe makambu. Nzamba lola apambola style abisalo, nzamba lola apambola batu nyonso. Bato théâtre na biso o bo jouer na kati ya SB na destin croisé, que Dieu vous bénisse abondamment. Tellement beau cartonné ba rôle na bino très bien, tellement beau jouer bien. Cuisine Yannick TV à lobby, bravo na bino nyonso partout bozwami. Kotala makambo ezo leka na film na biso bana mama lelo déjà totala ki lobi eza faire o eza conclusion selon Cuisine Yannick TV ndenga mesana kosala ba analyse na sala ka analyse na nga ensemble na bino oyo Cuisine Yannick TV azwa kana kati ya film na ka ko partager ona bandeko na nga ensemble bokota bolanda émission na bokebi partout bozwami o pena nous asabona na chaîne à Cuisine Yannick TV soko kuta na chaîne à Cuisine Yannick TV bandeko na nga ko zapete a mafinga ezalaka te a bêtise ezalaka te a eza toujours conseil ko zapete bana mama bokota bo commenter bo aimer bo partager et ko sala bien makasi ba j'aime au coach j'aime Olandi émission na bokebi nyonso bana mama ezo sala somme okaka epesi mbwa ezo lekela nga bandeko na ngai kotala na kati ya film na biso tomona tellement mao kala mais fila ke ko ressusciter encore mao sekwi lisusu bandeko na nga tomoni na film na biso a destin croisé mao apesi makambu na kati ya film wana en tout cas mao apesi makambu nzamba lola pambola sila bisal tellement sila bisal aza mamis d'amour aza mama bolingo o aza nanga partager ngona bandeko na boende ezalaka boende tolingaka bongo te bana mama kotala Lovita ajua kala Lovita pe asekwi kotala mao asekwi nzamba lola pambola sila bisalu bandeko na ngai botala film oyo Cuisine Yannick TV na bino amoni est-ce que bino bomoni na bimi na makambo ebele ko banda première ti 8e épisode na biso eza fin na bino na za banki telefona ya bimisa faut partager na bandeko na ngai bana mama mukile za mukieto neglijaka batu te na vi photo swana ka ba relation ba bonne relation bana mama photo swana ka ba bonne relation parce que mukile za mukie eza conseil na opesa na bandeko nyonso na ba kuku nyonso mukile za mukie bana mama photo swana ka ba relation nana yeba ki lobby ya mao nana yeba ki lobby ya mao bandeko na ngai oyo kaka tina te komi na tina mao famille ezanga griffe mao famille ezanga ndeko na poto mao tata mama te oyo kaka biso moko bana kako benoko ipepi me mao lelo na kati ya France na France yango na mboka ni na Paris capitale ya France na Tour Eiffel mao nzamba ba genou na se afutie bandeko na nga nzamba futaka ate umeli zalaka toujours fidèle na papa nzamba futaka mawazolela nzamba ba genou na ngaye ba genou na Yesu nzamba ba genou na ngai nzamba ba genou na se afuti mao mabelo abengaka mabel lokola G mabel akomi mabel a solo
tina te koma kana tina bana mama botala mao mawa ke libala to kota to bima ke libala babali lisusu mao poza mwasa lupemba oza mwasa ya grâce mawa ke babali lisusu mawa ke libala ngo pa nani pa ya ba fleur oya bengisa fleur na poto oya peso mari musala mawa ke susu kuna mawa ke libala mao mwana botosi mwasa loboko mwana musala lelo mawa komi na poto lelo mawa komi na valeur lelo mawa komi ti bandeko na ngai tina te komaka na tina yango na vie kocha pointe na via mutu ezaka pa seigneur mutu achaka point na via batu bana mama seigneur mutu achaka point bana mama Seigneur mutachaka pwe bandeko na ngai tina te komaka na tina botalo mari première fois na mono mara lela bana mama botala ya ondenga leli ya aleli ya olobi mama bobenga mama za wapi mwana mobala zolela aleli kaka inane apamba ebongo inane kutu te sale kaka ba un mois kaka ba un mois ebongo mawa aleli 17 bandeko na ngai un mois kaka omaka koki te atala kuna fleur akena ba document mikanda nyonso ezongi poto atala mbongo ekei flat kutu fleur afuti te atikele mama na ber bandeko na ngai omara zolela mama fleur azongi poto mama kamwaye Flora zongi, Flora kepoto, Flora kepoto. Omara zolela lokola bana mukie. Omara nebija ki mao. Omara loba ki mawa komi koko. Mawa zangi valeur na miso mari. Bandeko na ngai. Mao lelo azui valeur. Omara zolela, bandeko na ngai zolela. Bino mobo ebika adjika. Bino mobo ebika ba parisien de badana kacha kini. Siko ovanda na poto okende suko zwa moya Kishasa likola libandi wane ko suka ndenge ninya ya Omari libanezo yanduka kaka mafuta na moi bino mo boyebi moya Kishasa bala mama Omari libanezo chauffer Omar asuki mabe mama na ngai asuki mabe futa kate botala lelo Omar ndenga asuki bandeko na ngai Omar asuki mabe makasi koleka kotalo mari kuizi yani kalobi nzamba juste yango na ebisaka bino bandeko na ngai li feleza na lola te li feleza ka ana se oloni ngubo kobuka nguba yo loni ngubo keno buka tondolo bomona ngo wapi bana mama Motala lelo mari sika suki o maria yo azolela ya akomoteka na ba montre ateki bilamba ateki nyonso pa futa nyonga bata flat ateki na linda oya komi susu ko boyebika linda oya nyoko limao lelo linda ko biko nyoko la yane ya Omar likoloni no Omar atika na Kishasa zane loko ta sili valeur pa linda bino mo boyebi linda mama na bempo linda banga moto te bala mama makambo wana komi kofingo marabalu kyo kaka confusion na kabayini amao confusion koti na ndako mama makambo komo fingo maro za zoba long ba seke kuna basukolisa ko bakaleso na basani o maro bi realite poto te mama chikolo baboye mama Non, mi moi la boto sa bio mari mama mta conduit yo erreur. Mama makambo kute taliet et mama makambo zam quoi. Mama makambo ma fou ba dekola ngai. O mara komi ko déclarer maman no lia va matemela bamba ta safu ta likabo exacte pour lui ekita bien. Mama kama bia ki na saki mbongo pesa nga mbongo na tombelo safu na likabo lia nengo lingi omara na mbongo te bandeko na ngai omara komi na suka bana mama mwepa benga mawe zata ko benga mao ndenge nini botala mutu a neglijaki lelo mutu azanga ki valeur akomi na valeur bana mama nzamba bien bandeko na nzamba futa ka solo ba onyo to batela ka nzambe jamais be choix
ba onyo tu batela ka nzambe jamais beshua nzambe abien bala mama nzambe akamwisaka nzambe asalaka oyo emona na miso ya bato te oyo mati na motema te na matoyi ya moto ekomi te nakibo nzambe na ye il est le roi des rois aza nzambe bana mama kotala omara azokoka te telema pasi ake mpa basila bino moko ebika bandoko nde balelaka omara azolela omara leli sila mpe kuna bimi azoseka bi o ozolela nini ozolela ka ya emwa ebongo mao moto alelaki panda 17 ans panda 17 ans bofuti mawa ata lopangu te ata eloko te bozongisi ye ya maboko pamba ata telefone android mawa azalaki nango te bana mama ata periki na mutu mawa azalaki nango te bandeko na ngai nzambe afutaka baoya ye nzambe afutaka baoya ye botalo mari ndenge azolela sila lobi nga kutu nayebaki na nga kutu nayedaki bango lelo mpo bakoma na babikanda na baprocédure ndenge ezalaka mpo bakende mawa ake libala pa yaya baflore omaka babi libala bi wi ake libala pa ya ba flore ndenge akendaki poto abangaki bana mama aza na raison mbanda lambelo biloko mbanda motema mabe akotielo poison bozanga mobali flore ake poto asali ke amoni ke asalisi baexamen amoni ke aza na poison te eloko ya mabe te alobi te mwa mwasi vraiment aza mwasi azomérite libala solo tika ya nanga abala kaka ye yango bomoni ya ba flore abandi koluka mwasi flore apesi ye kaka mao ayebi kolamba mao mwasi fidèle mwasi ayebi nzambe yango mao akocha esika wana bandeko na nga esengo bie esengo te esengo maboko likolo mpona mao bandeko na ngai telme esengo etondi na motema cuisine ya Niki TV na bino bino mo boyebi nazaka na nga moto esengo bandeko na ngai oyebi ke bana mama sila azoseka alobi bobo pa lobene bien lobi yo lobena poto souffrir poto ezaka pasi vanda ana kini ngala nzana hoede na ngai yo omakabite nokukate ngala za mwana poto nokukate bebi ka omar maman aussi la pas habité encore ils ont regretté hiver ils ont regretté neige comme tungisa mana ote fongola ka congélateur mama kamwa kanga zo ba glace wana pa kola ngona mutu yango ana neige si la yo somo yo somo aussi la famille ni nzamba kelo mwana mwasi oumela mamsi na biso bande kola ngai omara azolela koki te kuta bimi akei na ndako mpe kuna linda lobi pesa chaînette pesa bak pesa nyonso bateka omwana onatika na nina bioko tika na eloko te mpo ofuta oluka mbongo mpo ozoluka mbongo fo toteka mpe koteka eloko eza su teke ndenge ezalaki biloko abana poto ni bino mo boyebi tike eza dubai mpe eza bachine mpe eza makambo ekoma tellement compliqué bino mo boyebi bandeko na ngai eza te kaka bon montre no or bopesa oka mbongo osombi ya na poto te komi na marché noir linda pa memi su omar likolo omar akomi lokwa azoba mayele esili avandi kaka bandeko na ngai nzamba lola oyo kava 6 me baluka 9 oyo kavoma 6 ko e baluki 9 omar abi banani basalaki sila bi baleki na moko mutu batrahir yo mawa batu te baleki na bavandaka bazosola fleur azalaka na chambre yo kaka bandeko na nga nzamba agiste nana problème naleka na internet yana mabe te eza pe bien naleka na leta non vrai juge asolo ezaka nzambe tia bagenu na se nzambe abundelo bitumba oyebi na oyebi te tia bagenu na se nzambe akota likambo eza victoire a victoire tia bagenu na se nzambe akota likambo réussite a baréussite botala réussite a mao esika euti fleur kutu avanda na mao atikala koyebisa ye te kaka bana herbe fleur ayoki fleur ameli ngenge amwana poto bino mo boyebi makambo eza maîtrise ebele fleur ameli ngenge
amoni mawa obima na babi mawa yebisanga vérité mawa pa kokete amoni ka na oke na ngana loba ka vérité alobi na vérité mawa kene me mawa yeba kiteke mawa yeba kiteke vérité azoloba ekomemela bonheur bande konanga baloba ka toute vérité n'est pas bonne à Dieu mais quelque part bande konanga vérité etikala ka vérité bongo te bala mama vérité etikala ka vérité moni lelo vérité sauver vie à mao histoire échanger famille à mao ekomi na esengo kotala pe tuna ngambu ya Teresa sengi noko pardon noko pepi limbisa nga noko ona sala ke za kingai te na kendaki na église na uchi na délivrance balobi ezalaki mvutuma kado bapesa ngai kado na bachanga ka mutema moto abitumba be esprit ezalaki ngai te noko limbisa ngai na kibo moto na ngai lelo na osala makambo na sala to na beto na kango kacho kata guma na osala ngote noko limbisa ngai. Tomoni mama Teresa conscience de comme sala asengi pepi pardon tellement film na biso eleke lengi ya Marlène bravo ya Marlène binomo boyebe azalaka na edu azalaka na calme ya sekaka na kaka azoseka na kaka nzamba makambo minene bande konanga nzamba salaka omoni film oyo cuisine ya Niki TV abimi na ba plus eza na nous retarité bande konanga beta si la bisan officiel kene na 1 Tina witch oko comprendre très bien kuna bêtise te kuna ko zapete kuna éducation kuna morale kuna conscience kuna mateya si la bisal azoteya d'une manière d'une autre bande konanga toza na besoin to consommer film na biso malgré to ici mais to consommer ngo lisusu ekosala bien olinga ka si la bisal ko zape ba publicité te landa ba publicité e bandeliti suka ekosala bien bande konangai onga Abakouk onga vrai Abakouk consommer film na biso de pro de loin onga nazalaka vrai Abakouk toyebani ba vrai Abakouk toyebani oya za vrai Abakouk zwaka temps ko prier pour na mam sina même 3 minutes prier pour na sila nzamba ko pambola ko aider sila eza d'une manière d'une autre oki ko aider financière oki ko aider na prière oki ko aider na morale na conseil eza kaka ba aide bande ko nanga surtout na prière zwaka temps ko prier pour na mam sina même pendant 3 minutes nzamba lola ko pambola bino tellement maman na biso bénédiction eza muneno cuisine ya Niki na mino alobaka bénédiction si la bisalu eza munene bande kolangai yango komba si la bisalu eza munene faut soutenir mam si na biso na ba prière bande kolangai tozwaka temps ko prier pour na si la bisalu nga cuisine ya Niki TV na bino na prière ka pour na si la bisalu jour et nuit c'est ma sœur j'aime beaucoup na prière ka pour na ye nzamba lola pese longue vie nzamba lola kokisa posa mutema ya sila bisalu mofuti malamu eza nzambe akofuta sila d'une manière d'une autre nzamba lola pambolo sila bande kona ngai bokota to consommer film na biso bokota na bengi bande kwa cuisine ya Niki TV Babakuka sila bisalu Babakuka bostra Babakuka ya monde entier bo s'abonner na chaîne à cuisine ya Niki TV s'il vous plaît bo commenter bo aimer bo partager et que ça la cuisine ya Niki na bino bien bande kona nga cuisine ya Niki na bino akaka koloba pona bino bo zalaka toujours branché bozalaka ligne boyeba ndenge ni makamango ezotambola parce que tellement monde ngo ezokende na ba vitesse awa bo rataka te fo boyeba ka ndenge ni monde ngo ezokende bongo te bala mama bongo te tendresse balobi tendresse tata mwasi bisalu tendresse wana tendresse tata mwasi bisalu bokota mama munjibu mama mboyo bokota Vanessa mama Rebecca mama Dawa ba oya ngai bokota tellement bozebele Irma na kati ya Italie sans oublier Sheila Fayoul na kati ya Genève bokota
bokota, Mama Rebecca, bokota, Mama Tete la tétoise na kati ya Londres, aïe, bokota to consommer film na biso ensemble bandeko na ngai, batu bandeko nyonso bakozwa grâce ya kotala live na ngai babandaki ebandeli tisuka, merci beaucoup. Ba ope bakoya après, merci beaucoup. Ba ope bako s'abonner, bako commenter, bako partager, merci beaucoup. Tout le temps na lobaka je vous love. Na lela bino ba bakouke. Na lela bino ba vrai na nga ba abonné na nga na lela bino je vous love. Na lela bino na priaka trop na bino. Na priaka trop na bino nzamba lola apam bola bino bozwaka tanko lande mission ya cuisine ya Nikiti eza na effort na ngai te eza kaka na ngolu ya nzambe. Mama Elodie balobi femme utile. Homme utile, toza na besoin na bino to soutenir ba orphelin ba veuve d'une manière d'une autre, na sucre, na café, na loso, na pâte et que ça la toujours bien. Union fait la force. Bokota to solo la bandeko na ngai cuisine yannick na mino akomi ko chité na komi na nga na suka ona memela kibino eza kaka conclusion ya film na biso tellement na lela bino ya trop bino mo boye bibandeko na ngai te nzamba abie to kangama toujours na nzambe tozala toujours fidèle, réussite, succès, élévation, grandeur, tout otozo luka ezala maboko ya Seigneur yende aza clé à tout yende asalaka na ba oya ye ya biso ezalaka nango pete kanga makana nzambe akoselo ya kokamwa bandeko na nzambe a tellement bien nzambe a bien bana mama nzambe a bien émission na biso ekomi nango na suka na silisi na ekopesa kaka ba merci na bino nyonso. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.